MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Et salut la famille, nazongi lisusu triste ya mambo zo ekala mboka Congo. Et ndeko mwasi oyo bozomona je crois bato bele bamoni image na ye na kombo ya Grâce Echumba azali une étudiante na université Kinshasa na kina. Azaki inscrite na L3 na gestion na faculté de sciences économie et aza porté disparu depuis samedi le 3 janvier. Selon l'autorité, la jeune femme aurait été enlevée alors qu'elle se rendait sur le campus. Alors que le campus, c'est ça qui un certain samedi, j'ai l'eau moi à Bongo. D'après les informations communiquées, le ravisseur utilise le téléphone de la victime pour contacter, menacer ses proches. Des photos et tout ça en captivité. Les photos, bozomona bakangi na makolo, tout ça. Batie ba chaîne, ezali, bato ba enlevé, bato batindi, ba kidnapper, bat batindi na famille na do bazo utiliser téléphone na pour ko menacer famille, ba pesa bango mbongo. Combien coûte balobaki? Ay, image on a kimisi yango. Batiaki monta ya mbongo oyo $10,000. Bandeko $10,000. Siko eloko nga ezo sanga pasi. Oyo sali ke na mema yango awa na réseaux sociaux parce que na ebike. Eza ba konzi o balandaka ngai pe. Niveau insensibilité ba autorité ya mboko bazanango vis-à-vis à peuple. Naomi tuna. Siko so boza ba konzi pona banani. Parce que bato ba votera bino ezala peuple. Population o bino boko nyokolo. Siko so boza ba konzi pona banani. Siko so boko servir peuple te boko servir nani, tope banani. De bino ezaka mabumu na bino, ba famille na bino, boko yiba ba mbongo boko détourner, bo tiena ba banque, bo sombi bandako na bamboka mindele, bo sombi mituka boom, ambiance kolinga basi, kosana na bana batu kolongolisa bazemi, kotinda ba famille na poto bana bino ba otanga na poto, nde musala obino bozola bokonzi yangwana. Bande ko $10,000 eze eloko nini. Mbongo ya shingoma ya député. Normalement, le dossier au falaki l'état des zones à maboko. Et comment expliquer bako utiliser téléphone à la fille pour na ba menacer famille. Ba pesa bango mbongo. Mais l'état est incapable ya ko détecter bisika ba criminel bazali. Bisika jeune fille azali. Bande ko kana Congo nulle part ailleurs. Na poto kala et téléphone il paraîtrait so ba benyango ezo sonner et bazo ya Mbappé que to sali ndengene mbongo bochete bocha na compte boeto pe na. Mais attendez, na ebité na lobaneti nini, na ebité na lobaneti nini, surtout likambo etali insécurité na mboka oyo bandeko na ngai. Likambo etali insécurité na mboka ya Congo tozoyeba te to sala neti nini. Nzambe na mawa, nzambe na ngoya. Général Mayela loba, je crois bato bele boyebi eloko oyo etikala bato bakoma kolobela yango par rapport a bamamba buzobo koleka na mboka. Général Mayela loba yango soki service à sécurité ezoko kokate ko mettre fin na ba criminalité. C'est ba criminel bango bazo bomba manakati kuna. Bango bazo bomba makuna bandeko. Nanya ebite ke ba commanditaire ba crimo to ko mona oyo ba arnaque ba machin ko buka ba banque ko keno ko yiba ba mbongo na ba policier na ba soldat bazana kati ba opération oyo mwana ya papa mboso bakanga ki resmi ko lo to le kana ebite tata mwa bimato azala kaka a dénoncaki a mutali bosote mais yaki ayaki ko confirmer ba mambo o déjà bato ba constata ki parce que comment expliquer ba okanga ba kuluna une semaine après muto abomaki muto ba ekokangi susu. Donc à ça qui crime ba tiena boloko, excusez-moi, et du coup batiki na bango banani batiki so eza bato ba sansa ko condamner ete boye bisanga na nisiko mboko ya Congo oto suka wapi
na mboka Congo to suka wapi. Vraiment mwana mwasi yo bane on amoni ba video ya mwana ya mwasi. Mwana oyo nazo lobelo yo. Ta mwasi kitoko. Tala taille bandiko mwana ya bato akenda classe famille investir batangisi ake université akomi soki na nini G3 on amonia. Siko le ba criminel ba ko enlever vraiment solo wana. La fille elle est encore en vie. Beaucoup pesa mbongo wana te. To boluka relocaliser bato wana. Batika mwana na mwasi. Parce que vie eza sacré, vie eza précieuse. $10,000 eza eloko nini. $10,000 eza eloko nini. Ba député na bino ba ministre ba konzi mboka na bino ba ina obeta ba tourna ba Dubai na ba makango. Ba 4e na ba 5e na ba 10e bureau. Ba ka ambiance boom. Tamsu ba ko sakana 30,000 ekufi. Fachi moko voyagera na mindele bakamwaka. Voyage à 3 jours 500,000 ekufi. Siko $10,000 eza eloko nini. Pona vie ya mutu. Vie ya mutu. Boko sunga famille oyo te s'il vous plaît. Ba retrouver moi na bango. Parce que zana na bomo ba criminel ba na poso bomete me bazane na besoin mbongo. Et une façon ya bango ya kozela mbongo eza yango na ba kidnapper mwana ya bato ya mwasi. Botandi bakangie ba chienne na basinga. Ça fait très mal l'état moboti. J'ai des enfants. Comme on a eloko aboye vraiment ngana okama pourquoi insensibilité ya boye et pas na bakonzi ya mboka ya Congo. Siko so bino boa bakonzi boza bakonzi pona banani. So au servir peuple te. Pour servir banani. Motema mabongo ya bino, motema makasa ngo ya bino na lobby de bozo zela mwana ya kufa après boke consoler famille. Bozo zela mwana kufa bon lobby to mona cortège. Te maman Denise a délégué qui batu. Ba ke mona maman ya grâce. Bon mais ma $20,000. Ba criminel ba na besoin ya 10,000, ba na besoin 20,000 te. 10,000 kaka, s'il vous plaît. Bosunga famille oyo ko, bosunga famille oyo. Vraiment c'est très méchant. Mambole ga na mboka Congo. Oh Nzambe, tozoyo bate to loba na monoko nini? To lela na monoko nini? To sala nini? Tozoyo bate. Tozoyo bate maele suki. Donc oyo ko ya eya, tozo zela kaka to lali mungo musu na tongo to lamuki na mboka wana eyindaki. Nzamba sali miracle na ndenge na ye. So ba ko susciter ba ange. So ba ko susciter kaka ba congolais bango moko bato po ba libérer mboka na bango. So eloko suka oyo prise suka o biso ba congolais to tika na auto zela ka yango na parce que to tielike pa na bakonzi. To tie motema. To lobi ba wa koloba to koloba. To lobi to lembi. To sangisi ba mayele. To zo ebate to sali ba analyse ba wa ko finga ba fingi pe ba zo continuer ko finga changement exact du coup mayele sili. De la minute oyo to zela ka intervention ya Nzambe. Nzambe pa kitaka te. Neti Nzambe utiliser ka batu. Neti Nzambe utiliser ka biloko. Neti Nzambe utiliser ka o eza physique. Tozo ebate Nzambe osala nini miracle nini Nzambe osala pona biso parce que eloko suka biso to zela ka yango na parce que o nyonso to ko sala etamba to si to sali. Biso to na makasi to ba solete poto mando kitoke na fonto ki na robeta masasi. Ya mawa mingi eza vraiment mawa. Komona mambo zo sala na mboko oyo. Surtout le kambo etali insécurité. Combien de bato bakufi? Na sa vidéo mosusu na lobela mambo insécurité oyo bande ko likambo ya ba mobondo. Nde ya ona kolobela na prochaine vidéo. Likambo ba mobondo. Honorine Porsche Braka Bank individu moko na munduki ya plastique. Ba unité nyonso ya mboke se présenta. Et loko nde kamusangele ke la ngati lelo. Demi ya peya. Ba policier baye. Force navale ya. Force aérienne ya. Ba moura baya. Ba FARDC baya. Donc namituka blende shame soni boza bato soni mboka soni bakondia soni pona mwana mwasi moko abrake bank mais ba mobondo yo ba mobondo ba combien o ba terroriser mboka mobimba boye o ba ko bomma bandeko na biso boye et du coup déjà na est kuna ba ko silisa
et comme si on a contre monsieur comme une insécurité à makasi boy bato bako gena luka ba vie na bango ba kezo ba risque ba ino kufa kuna ba mubuno beno kata bango ba konti insensible et tali bango te. C'est la famille, certainement vous allez très bien bandeko ba bolingo et les amis ngai molobeli topé la voix des sans voix na les sous lelo par rapport à ma les grands mboka Congo bino boyebi ya ma paix à passer. Je crois image ya ndeko o bato belé ba moniango bato belé ba moniango toyoka explication na au fait frère bozo mona ba o boire na hôpital moko boy ba o boire na hôpital moko boy parce que aza mourant quand de bozo mona forme na e a nzambe image pesi passe il est ici bato la peau sur les os moribond boyoka explication na ye neni na se retrouver na hôpital wana bon tozonga ndeko mbote komolo nani il est mon nani il est mon sengo nzuzi uvanda wapi vaina mokali au komi na hôpital boni boni nakomi katika kangai batika yoboka ngai awa no bakangaki yo nde balibere o lelo balibere na lelo bayoboka ngai ya Californie na hôpital bosalaki nini salaki eloko te likolo nawelaki nzela na 3 pine donc yo oza conducteur ya 3 pine owelaki nzela nde bango bakangaki yo bakanga ngai mokolo général atinga 5 personnes na badistrict yango atinda biso à IPPM 7 mois mobimba 7 mois siko ozoka ndenge nini kolo na telemaka te tambolaka te enquête maya telemela te babetaki ofimbu te babetaki ofimbu te bana bakanga yo bakonzi bakangaki oyebi bango basambisaki yo asamba te osamba te tililo ok merci kashoni ozaki na kashoni amigo ya wapi baamigo zebele abi ozaki batiaka bato ozaki na amigo nini amigo na ipekrim na gombe ok depuis mokoni bakangao depuis les 5 nini les 5 à 5 mois 2025. La famille, je crois beaucoup yo kandeko oyo. Bienvenue, someone is adero. Go open for precious. Et bandeko bolimbisi, j'espère que beaucoup explication de vos mobile, ok? Et quand on est na Congo ngwe koma so zui olukide mobulu. Eza lotanga class modish. Calm down. Eza lotanga class mwana batu abula na 3 pine. Et bino bobina ba embouteillage na mboka mo modèle ke koma modèle ezalakana ba weleli nzela na mokonzi lokola mokonzi a mokonzi asiliki nda zuye ayo boki na IP crime s'il vous plaît po asali nini basambisa été lokote ba no boka ina kasho pendant 7 mois aliaka malamu te yango bomoni modèle a komi nzoto wana mikuwa na kotambola zoko kotambola te ngongo na lobi kotambola kotelema zoko kotelema te ba douleur motuna ngezali est-ce que je ne m'en survivre parce que nde ba boaki ekuna ana mbongo te famille on dirait yebi pe position te et nana retraité nana refuta po ba traiter en fait c'est compliqué modèle ka aza wana modèle bomoneli wana na ebité est-ce que moi mbalo akobika. Il y a quelques jours passés, na auto mon vidéo à tata mon ngana sel on peut awa ngana poster ngana sel émission awa et azala na shop na e ateka ka bakulu na ba ko agresser bino bobi réalité ya bakulu na mboka Congo le vieux courageux qu'il était brave qu'il était à se défendre et na ko se défendre azoki sikulu na moko self defense ba ko kangai ba kena na parquet à ça la suite 2 jours sur 3 jours ba boaka na makala pendant ce qui 2 ans ayeko bima okuta sunene
ndako place atika yi famille muto aza souté babimisa bango parce que moi on fout ezate po yene muto azo soin to pe charge à famille ake o senga vendre pas beau frère na ye moko mususu na ba 2h sur 3h du matin bino be bato Afrique bato Congo bazonde bandoki en tout cas bolimbisa ngai comment yo muto yo vanda na ndako na so monu ko bimisa ezela moi topé tongo topé et puis aza famille na ba 2h du matin bimisa tata na libanda no akola na ndako na souté tata na zolala libanda na bana 5 monsieur amike na mo ba jeune fille mais kasi ba violer bangoti bana place okenete bana famille te abanda ko bunda Paul lesa libota na ye ba tie na boloko injustement nde ba bilo mutamba banda ko lité pona ngo yango yo certainement bo se rappeler mutamba tambola na ba prison ebele ezala Kinshasa ezala na ba province po abimisa bato o bakanga bango inutilement neti ba o ba arrestation moko inutile na habite mboka ya Congo otozo kende wapi mboko tito kolala to lamuki mukomsu elimwe parce que mamboleka na Congo nulle part ailleurs bandi hona ngai mwana mobali oyo eta ya mwana mobali modèle akomi o mwana mobali wako bika na omituna quelle méchanceté bandeko na yaki na vidéo oyo pona interpeller bato makasi nyonso tant na loba muto makasi par rapport à position na yo o ministre oza général oza moto mbongo oza mokonzi oza songolo pakala donc yo par rapport à position na tu es intouchable hein yaya papa ndeko lobi ezalaka ya nzambe vie baskilaka ondimate olale olamuki si c'est bongwani 9 muto tamusu yo nyokolaki a se retrouver lobi na position à force ondimate na pesa bino exemple moko eute le kaka lobi awa certainement bato balandela la loupe news masolo mboka boza au courant que ba généraux balinga ba beta coup d'état ba transférer ba ndolo certainement vous êtes au courant chiwewe ba transférer ke ndolo na ba généraux misusu boyebi eloko nini eleki tanga na bisa bino na FBI yo bobenga bato na Kisasa to peso boyebi bato basala na prison to bobeta tour na ndolo boke tout na mamna zo bisa bino so eza makambo solo bandeko chiwewe lobi tanga bazoya na ye na ndolo vous savez ce qui s'est passé lieutenant moko azaki wana ndenge ezala kaka na prison na wewe welka anika chi wewe gogo wale bolipsa ania taye gogo na mutu botalaka mutu ya général Christian ndenge ezalaka wana na kovo ndenge kata kovo na forme mutu ne libango ba mama yombe banikela pilipili wana ayoka penza moto ntape est-ce que ça mala moi siliki osani no amokanga melungo obeta coup d'état azaki na chef d'état-major n'est-ce pas est-ce que lieutenant osa face liboso nae mais lelo ota position se retrouver na ba nika e gogo nini akanyisa kai tanga zala na kibokonzi akanyisa ka lieutenant na izai ma sope ya mwasi na kati lo mwa bongo mwasi sope ya lieutenant wana lo mwa ba jar wana ndende ko wana kangela elingela ebul malgré ba beti lieutenant ba fimbu mais ba tika ki akei na ye nga tu pona fa ba beta ete bombo beti poani ya linga tanga nga beta coup d'état nga sama malamu soko so beta ki coup d'état bomi Félix engeza la bien pour bino ko beta mwana mbali wana a mérité gogo au fait c'est ça et souki wana te ba misusu wana bandai well et autres ba vani na bibonga bazole banguba ba fana ba bibongo de ba clochard kande mukonzi na bango benga yibango arma ba clochard ba fani na bibongo ba kolia bangubo de ba clochard boke no kotuna mam nazo yebisa bino boke no kotuna na ndolo so nazo kosa mais bango ba no sa loi lobi non plus ou moins un an passé bolana ibe émission na réseaux sociaux yindaka mwana mwasi ke na so ko porter plainte que ndai wala agressé sexuellement baba abanda ko bizarre bana basi elongo na komone nani muya wa Baltazar alias Tonto Skol nyonso pero bande ko vie baskilaka lo bieza la ya nzambe tala ko sala mutu mabete ko nyokola mutu te parce que vous en a position à force parce quoi mo kondi vous en a bana misala au traitara bango n'importe comment to pendengo lingi parce que no futara bango mbongo
oyebi lobi te. Lobi, on s'est retrouvé tam sur na balabala ye a okumba motuka. A reconnaître tam sur reconnaître yete. Boti karosala rabatu mabe bande bota eta tope condition mwana mbalo batikeli. Po asala ki nini? Epesi passe epesi ma bakonza mboko bosala bo. Mokili oyo na monite natangi na histoire ya monde na monite naluki na yemba peut-être t'osais pas passer Seigneur, je n'ai pas pris non plus entendu parler. Oui akoka la yo Yesu même na domaine ya sorcellerie nationale atana oyo ya international papa na yo kisangwa banzamba mokilo yo mokota kufa se kwa lokola yo Yesu nanya voyage lokola yo nanya wakoka nino ya wanzambe uni masomo ya ekulusu konanga okufose kwa poyo zali nzambe Yesu nzambe moneno kitanase olata nzoto poyo bikisanga okitana se pozwe sikananga ofuta nyongo na nzambe nanga Yesu ozali nzambe onkote ya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe onkote ya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe na bomoi papa ozali nzambe na bomoi yawe ozali kondi oyo esimba bomoi nanga ozali nzambe oyo abikisa maladi nakokende wapi nzambe soki na yo te likolo evangelo na yo yawe mabele nyotelo na yo ozali nzambe ozali nzambe kote lokola yo Zambe na ngoya olatike mo vandina bosantu ozinga bina bangelo bakoyemela kayo tomo pe papa Artamon tu m'as rendu intouchable Artamon tu m'as rendu invincible Ali wana yo tu komine la santu Lise kwa na yo tu komine balongi
métamorphosé osimingo sambwe maladie na biso olingo bebi naza toxiqué grâce à lui. balobi ke non akosekwa akonzamba bakristo pase alors ko bafacilite lisekwa na ye bakunda ye mutu libanda otanga kolamuka abimaki elinga moko mais comme nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa mutu ya nzambe na bango yango bien aimé bato wana bakoma oyo biso dolera ngulu te po milimo mabe ekotaka na ngulu so bino bolera ngulu te po milimo mabe ekota na ngulu bomelaka mai te po milimo mabe ekotaka na mai yango tokumbisa nzambe po akufa asekwa avandi na loboko ya tata mpona kolinga sele mpona nga na yo